Honorable député Diomi Ndongala, oya ute kotongisa toilette na wenze ya Atene. Mokolo ya le 10 novembre apesaki bafongola officiellement epa ya bakambi oyo bakambaka wenze ya Atene. Epesemi epa ya Valérie Lukao. Ba prometa bango kasi bakokisa te. Na mokolo le 2 novembre 2021, ba député provinciaux Diomi Ndongala bakendaki officiellement kopesa ba clé ya WC oyo bango moko batongisaki pona bandeko ya wenze ya Atene. Ba pesaki pe ba lave-main, ba boot, ba gants pona service ya hygiène. Mama Sabina, présidente ya marché ya Atene, na esengo wana asepelaki makasi mingi. Ba bingi bakusanga bilaka nakoya ba promesse bako filmer nyonso wana esuka kaka na niveau wana nanu tomona boyete ba betaki sete mingi pona bopeto ya wese oyo esika bato bazali ebele pona kokimisa ba maladie misusu. L'hygiène est la grande règle de la propreté pour éviter si pour protéger population la maladie. Yango to sonja ki keto cha installation hygiénique pour épargner cette population de différentes maladies. Esengo etondaki mingi surtout pona ba habitants ya Atene, ba bénéficiaires bazalaki ebele lokola Mama Saran Twadi, présidente ya Nkundi ya Mbote Selile Atene de, pe sous-prophète ya Mbanzangu 1, esengo elekaki. Tozo remercier bango ne loko bango basali, tika nzamba pambola bango. Na encourager à continuer ngona parce que population est un problème ebele. Ko batela ezali malamu mingi, esengeli na bakonzi ya wenze balandela mingi likambo ya mai, po ete wese oyo ezalaki avant, esundolamaki kaka boye.